nzambe abina biso aza na yo papa pasteur, maman prophétesse, apôtre, évangéliste. Nzambe abe aza na yo. Miso nzambe ya likolo na yo. Nzambe ya makambo kitoko ya kosala na yo. Nzambe abi kobanga munguna te, kolenga te devant ba problème, devant ba difficulté. Nzambe lobina yebisa yo, misala nzambe, pesa ye confiance. Pesa ye confiance. Aponi o pamba te po ayebi. Nzambe abi pesa confiance akosala na yo. Bakazo mona ba critique, bakazo finga musa bazo finga, nzambe ba critique, bakazo ba comme belle po na yo, nzambe abi kanga motema. Azana watiki yote, au défendre watiki yote. Voilà message pour musala nzambe moko, nzambe zo kino ko tilizo makasi. Nzomo na musala nzambe moko ala na kati église. Na papa molimo na ye ba swani. Makamoko leki na kati église babi keza ye. Nzomo na keza ye te. Bakosele makam na kati église. Bakosele makam nzomo na pasteur moko neti nzomo na musala nzambe moko. Ya mosto e mobile nzomo na musala nzambe moko bakosele makam na église. Ye moko même bato bakosele makam babi ki makam ba lobeza lokuta. Babi keza ye meza makam lokuta. Nzambe ba o défendre yo. Nzambe ba zo kino ko bimisa vérité na miso bato. Nzambe ba zo kino ko étaler vérité bakosele ki makam na église. Bato ba yina bato ba croire na lisute. Nzambe lobi azoke na ko étaler vérité na mokili. Bato tout ndenge ka ba emilia ki yo wana ndenge pe nzambe azoke na ko bimisa vérité pe ko élever yo. Voilà, vérité ko bima. Oza innocent, vérité ko bima. Yo moko po yebi ko za innocent mais ba kosele ki makam na église. Mais nzambe lobi vérité azoke na ko étaler vérité na miso bato. Voilà message pour la mouton na zomona awaza na problème na église bakosele makambo za ngo yete na ma vérité zo ko bima yamba message na kombo Yesu Kristo amen ko boss na te ko partager vidéo puis ko aimer merci ko longi bitu molongi ba ennemi na yo ko longi ba ennemi na yo batela ki ba piège bateki makambo belé po yo koya mais olongi bitumba soko ko na kati ya message oyo message za pona yo. Kobosta na te kotia j'aime pe kondima na yambi message za pona mutu oyo kona kati video oyo message pona mutu nyoso tuté soko kona message o parce que message o est destiné pona yo nzamba lobi longi nzamba lobi olongi bitumba bayini no bakwei bato batira ki wa piège bakwei nzamba lobi olongi na monde molimo longi. Nous sommes en train de faire paix. Nous sommes en sur victoire. Parce que longi bitumba. Batira ki wa piège okoya okufa osala so ndenge nini. Nzamba bi olongi. Nzamba zo kene kokopesela ko moko ya malamu na vie na yo. Makamu niso ba yini no basala ki na monde molini contre yo. Nzamba bi olongi. Ba resirte. Maloba nusu balobaki na butu po na vie na yo esimi na ngote balokaki yo balobaki makaba modire yo niso tu basala ki na esimi na ngote nzamba bina biso yo esimi na ngote soko ko na kati vidéo oyo message oyo est destiné pour na yo ba plan na bango esimi te ba malédiction na bango esimi na ngote balokaki yo balobaki mabe na butu so yo ba malédiction ba maudire yo ba lobi makambe belé mabe pona yo menza ba yima no baloso leke simbi na ngote yo longi kala mingi tozo mona mine vie zo que nous changer zama o que nous changer vie na yo o go mona changement la vie na yo nyonso tout zo que nous tambola ba faire na yo vie de prière no nyonso tout zama bezo que nous fula yo zamba lobi makambo o ba yini na yo ba chaki makam o ba yini no ba lobaki contre yo esimité ba plan na bango ba planifier ki contre yo esimi na ngote ba échouer nzama memio na victoire nzama pesu bepe nzama memio na victoire longi etumba nzama bende bisoka ko longi